Pasteur Léon Kakouji. Merci Pasteur Léon Kakouji. La disponibilité attend aussi le groupe ça la biche encore qu'on a l'élo en tant qu'invité spécial. Bon on a quand aussi comme on a thème l'élo tokolobela autorité de la femme. Alors ce qui au quoi ça moi introduction na bande ko passer ko na biso pour l'élo ozali invité principal na biso katikati na émission to bengi vingtaine to solango na bonzambe un auditeur et to bout de fil. Petonico confirmer ce qui ozali ko kabiso malamu son na biso de malamu. On les canaux ba confirmer et pas y a bande de banso et puis tu as sur la bande de banso ligne nabiso ezali ouvert comme système nabiso ceux qui ont accrédité tini nabiso numéro to ko ba ko rappeler yo kasi ko benga pe biso na WhatsApp maloba omboka yo. En tout cas merci na thème au pesi ngai na ibiki batunyo so aza kolanda ngai nani. En tout cas, dans le Kayo 5 sur 5, il n'y a pas un problème. Donc, son exactement qui toko. Ngai na otuna question ce qui yope ozako yo kangai ndenge na zako yo kayo. Oui, 5 sur 5 na zali koyo kayo vraiment malamu. On dirait qu'il y a Goloway pe bande ko banso o bazana biso en ligne déjà ceux qui sont zali malamu ko sala biso sina bongo to ko ba ko continuer émission na biso na mukolo na lelo. Voilà, Pasteur Léon Kakouji, boye malamu katikati na radio télévision Congo Mokristo, na kanti ezali mbala liboso te, ezali bongo mbala ya mibale to le katikati na émission na biso ya Libre Antenne to solongo na bonzambe na sujet l'autorité de la femme. Bongo to tikele maloba soko ko sala introduction rôle ya femme katikati na bonzambe to autorité ya mwasi katikati na nzambe ezali boni. Bongo biso tolingi en tant que pasteur o le kanako ba kolimbola bande ko banso ba ko na biso na lelo basi la vraiment ko joie boso soli oyo na libaku malamu oyo kutamili katikati na biso na lelo ko ba ko joie katikati na ligne malobo mboka yo pasteur Léon Kakouji. Merci. Alors poto banda na pesa introduction na oyo etali le pouvoir ou bien l'autorité de la femme oyo tolingi kosoa na poko alelo na lingi ko aborder yango premièrement d'une façon très biblique ya koiba na ibandeli ya makambo nyonso tango nzambe azali kokela mwasi akelipe mobali et puis na présence ya Satan parce que mokili mobimba lelo soki toyebi ke problème majeur otozana yango ezali mwasi to mobali. Parce que bango mi balinde baza ko constituer famille et famille yango nde ezali ko kamba société partout et sika batu bazali. Alors ce qui tozali na maîtrise était ya ko comprendre ba rôle ya moko na moko eza ko pesa moi pasi mingi yango eza na destruction ya makasi eza ko salema même na kati ya mokili na biso. Na oyo parce que nyonse eban ezo uta na deux parts toko ki jamais ko traiter problème ce qui to yebi source na yangote. Alors il faut ko yeba vite na source nyonso oyo pourquoi nzambe salaki mutu, pourquoi nzambe salaki mobali et pourquoi nzambe salaki mwasi. Et tango banayi ko sala mwasi problème ezalaki o esekozaki ya liboso ezalaki nini et puis nzambe alobaki nini. Voilà tango voilà. OK, continuez pasteur, continuez. Tena yoki olingi ozana motuna peut-être. Oui, motuna ko ya peu maintenant juste aussi sa introduction na yo comme ça motuna e ko ya nasima par rapport ya bande kopé basé ko landa biso. Oui, voilà, parce que tango toza kotala ba tango ebele mwasi aza kopesama lokola image ya tango susu ya mabe ozomona tango susu tozwi lelo tolingi juste kosala introduction ya kotala tango nzambe aza kosala mwasi likanisi ezalaki nini parce que ezalaki na demande ya mobalité. Ezalaki na demande ya mobalité que non. En tout cas ngai nazali awa naza malamu te, en tout cas naza na besoin elo te mobali asalaki prière te, mobali asengaki mwasi te, mais
mais je pense que mutu oyo azali mokeli ye mokonde asalaki par tous les moyens que asala sikoyo nini asala mwasi po apesa ye epai ya mobali. Alors ebongi tozonga na ebandeli esika makambo nyonso ebandaki nde tokodetermine pouvoir nini bapesaki epai na mwasi. Alors nazolobela d'une façon générale parce que tokomona baterme parce que Bible eza na bacode okomona bakomi nzete mais okomona ezali nzete te. Akoki kokoma mai mais ezali mai te. Akomi vino eza vino te. Alors wana au fur et à mesure tango to fongoli sujet oyo peut-être na ba homme de Dieu musuba ko intervenir na ba semaine eza kolanda to na mukolo lelo to koyeba ko identifier pouvoir nini nzamba pesaki epai ya mwasi nzamba salaki pona nini et puis mwasi ebongi atambola ndenge nini po azala une bénédiction. Voilà, une bénédiction. Je pense que si j'ai ezali vraiment si j'ai mon monene to komona ekomisa mituna lokola balobi est-ce que moi si akoyi conseiller katikati na lingomba lokola ba question ko ya yango toye na question oyo autorité de la femme katikati na bonzambe tomoni lolenge nini côté mususu bazo komona batie moi si na se côté mususu batie mobali likolo yango tolobaki nini faut en tant que pasteur aya kolimbo na biso vraiment ba sujet ebele par rapport au éclaircissement ya sujet oyo et kozala vraiment na importance mingi pona yo en tant que un enseignant en tant que mosal nankolo tolingi tozwa vraiment expérience mingi katikati na yo ya koyeba kolimbo na biso exactement l'autorité ya femme katikati na bonzambe kasi tomoni bisika msusu balobi ke moi sika wi kote ya te en tant que pasteur nini ko kolimbo na biso par rapport ya thème na biso mkolelelo to ya sujet na biso mkolelelo otolobi l'autorité de la femme. Alors ce qui tokei pour te répondre na question wana lelo il faut dala na koko so mingi ezali lokola to enjamber ba pa na biso parce que bongi to pesa na no définition to pesa na no source ya mwasi. Et pourquoi basala ki mwasi? Pourquoi nzamba sala ki mwasi? C'est ça les deux parts ya makamu nyonso. Parce que soto ke ina mbala moko to komi na église, autorité nini tout ça, to komi déjà musika. Je pense bien que nde esika bato ebele baza kobunga. Mais bongi to zonga nano na ebandeli. Tango nzamba za kosala mwasi, asala ki epona nini? Eloko makanisi ya nzambe pona mwasi ezalaki nini? Ozomona. Premièrement, na tokoki koloba ke tokei na source. Tango tokei na source na livre ya Genèse, tokomona ke nzambe amonaki ke mobali azalaki ye moko. Na kozala ye moko mobali azalaki toloba boring na ebite so tokoki ko employer monini wana. En tout cas na kati ya solitude tokoki ko mobali azalaki na kati ya solitude. Alors na eloko wana nzambe nde ayaki komona ke mutu oyo na keli aza vraiment na esengo te, aza vraiment ya complète. Alors na kosalela ye mutu azala lokola ye, mutu azala lokola ye, mais mutu oyo kosalela ye azala pembeni na ye akozala mosungi. Ozomona. Donc soki totali na ndenge ya kolobela na lingala mosungi soki ngai nazali na musala par exemple nazali directeur soki bapesi nga adjoint c'est-à-dire que azali likolo na ngai te mais aye kosunga ngai na batâche moko quelconque mais akobana kozwa pe ba ordre epai na ngai ya musala o ye akobana kosala. Alors ye aye kosunga ngai nde esika likanisi ya ba adjoint ebimi oyo azali adjoint aza administrateur par exemple mais nga nazali ko coordonner makambo nyonso mais sikoyo na oyo etali mwasi likanisi ya nzambe pe ntango nzambe asali mwasi asalaki ye po ete aya kosunga na responsabilité moko basi ba établir titulaire azali asalaka déjà mosala
bapesi ye sikoyo mutu oyo akoki koede ye na batashe oyo mususu ya mike mike oyo ezali. Mais apesaka rapport na ye epai ya nani, epai ya titulaire na ye. Donc aza kolanda vision, aza kozwa ba directive makambo nyonso epai ya titulaire, pe azali kopesa rapport epai ya titulaire na ye. Voilà un peu image nde sika na lobi ke tala ba adjoint nzambe mutu aza ko établi ba adjoint. Soki na meki kozwa image mosusu tango Moïse na Exode chapitre 3 azalaki na kati na zamba epai ya Jetro, una nzamba aza kokutana na ye, tango akutani na ye aza ko établir Moïse, mais azali directement pe ko établir oyo akosunga ye. Alobi soki ozongi okokutana na tindi Aaron akozala pembeni na yo comme un interprète, c'est-à-dire comme un adjoint, ye akozwa ba directive azali kopesa epai ya nani, epai ya Aaron azali ko exécuter. Nyonso na toza kolanda toujours ordre ya Nzambe na kati ya bamakambo nyon e bamakambo ndenge Nzambe aza kosala makambo na ye. Alors na oyo etali mwasi tolobi lelo autorité ya mwasi. Et sur le plan spirituel na lingai kote tango tokei tomoni ke mwasi na mobali bazalaki na kati ya jardin, sans que pour autant totanga makomi na kati ya livre ya Genèse tokomona histoire wana bani na Genèse chapitre 3. Na kanisi ba auditeur na biso ba yebi na soki tobani na Genèse chapitre 3 na verset 1er e bani kokita tokomona scène oyo elekaki entre mwasi mobali et puis na nyoka. Nde eloko ya liboso oyo tolingi ko lobela awa na lingi na tanga verset moko juste pour comprendre. Na tango mwasi azwaki mwasi sima ya kokweya na Genèse chapitre 3 mwasi tango akwei metoyoki ke Nzambe sikoyo aye po aya kopesa ba sanction epai ya nyoka, epai ya mwasi epi epai ya mobali. Mais soki tokei na verset Genèse chapitre 3 na verset 15 Bible elobi boye, je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blessera les talons. Omoni, awa namoni eloko ya liboso soki tolingi ko décortiquer parole oyo. Namoni eloko ya liboso ezali awa. Nzambe avant que apinir mwasi, avant abana kopinir mwasi, mais abanina no kopesa ye pouvoir. Parce que nyoka akomaki na pouvoir likolo ya mwasi. Tango apesa ke mbuma mwasi ale, donc mwasi akweyaki liboso ya Nzambe pe akomaki na se ya contrôle ya nyoka. Mais tango Nzambe ye moko aye avant à infliger ye apesa mwasi punition liboso ya nyoka pe liboso ya mobali, Nzambe abandi nano kokondane mwasi te. Nzambe abandi nano kozwa autorité pe pouvoir kotia na kati ya mwasi. Yango touti kotanga awa Bible lobi ete na kotia inimité entre postérité ya nyoka na postérité ya nani, ya mwasi. Mais ayebisi mwasi oko écraser mutu ya serpent, oko écraser mutu ya serpent, et serpent akoswa yo na talon na yo. Omoni mutu oyo se akwei na kanisi azokende na condamnation, mais awa tomoni Nzambe na kati ya réaction na ye. Nzambe abandi nano kopesa nano mwasi concession moko ya bokonzi likolo ya mutu oyo akwesi ye. Nde tomoni ke awa tomoni ke Nzambe apesi mwasi pouvoir, alobi ke fruit oyo kobima na kati na yo, c'est-à-dire descendance na yo, eko écraser mutu ya nyoka oyo. Mais malgré que akoswa na talon, mais eko écraser mutu ya nyoka.
c'est-à-dire pouvoir ya liboso tomoni ete mwasi na descendance na ye na postérité na ye donc baza na plein pouvoir ya kotambola likolo ya nyoka likolo ya misala nyonso malgré que baza kobima libanda ya jardin ya Eden mais bapesi bango pouvoir wana nyonso awa naza kolobela pourquoi parce que la plupart des temps toza koyeba lisusu badroit na biso te enfin yango wana lelo tomoni ke désordre ekoti ebele tomoni pe mwasi lokola aza eloko pamba aussi longtemps que malgré que mbeba ezalaki tomoni bolingo ya nzambe likolo ya mwasi soki nakiti na verset 16 na verset 16 ezali koloba boye il dit à la femme j'augmenterai la souffrance de tes grossesses tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari mais il dominera sur toi. Zambe atikala kopesa jamais pouvoir na nyoka a dominer likolo ya mwasi. Atikala jamais kopesa pouvoir na Satan na ba démon na banani ba dominer likolo ya mwasi te. Apesa yango te. Alobi mobali na yo désir na yo nyonso ekokende pa mobali na yo. Ye pe akodominer likolo na yo. Domination ya mobali likolo ya mwasi tokolobela yango mais awa nazali kolobela nano pouvoir to autorité oyo nzambe apesi epai ya mwasi vis-à-vis na nyoka parce que postérité ya mwasi yango écraser mutu ya nyoka jusque là nayebi te soki motuna ezali. Voilà, je pense que l'introduction est allée vraiment Moudindo Mingi. Bongo, Tokoeba, Ko, Tchan, attente, juste, Tozwa, réaction, il y a deuxième invité spécial Nabiso, il y a Pasteur Moba, Zalato Benga, deuxième invité Nabiso, Pasteur Moba, juste, Tchan, en contact, un instant, Pasteur, Tozwa, Pasteur Moba, parce que tout le monde est dans la ligne awa aza aussi dans le Kamboyako Bakisa un instant voilà oui allô okay. Oui bonsoir Pasteur Mova. Bonsoir, bonsoir papa, bonsoir. Ok, je pense que aux alliés déjà en ligne, en direct à Radio Télévision Congo Christ, aux alliés aussi en conférence directe avec le pasteur Léo Kakouji en direct à Golway par rapport à sujet Toraï Kolobela Mkonalelo, autorité de la femme Katkati na Bonzambe. Na kanti Olandi Koyoka, introduction ni Mosal Nankolo, Asir Kopesa, sur sujet autorité de la femme, Yango Tolobi Soki Ozana Lobarubakisa par rapport à sujet Oyo. Pour na bandeko ba kolanda biso te ba ko continuer. Malobombo kayo. Oui, matin de mingi papa na biso na. Pasteur Léon na kanti ozali koyoka biso malamu. Nazali kolanda mosali na nkolo na boke nyonso. Ouais, yepe azali en ligne, tozali na conférence, azali koyoka yo malamu en direct. Merci. Oui, ebolimbisa ba crimo to kutana ngo. Na koloba excuse ta 10 fois. Oui, il y a quoi tout lundi, Moussel Nzambe Ndenge azali koloba sur relation entre moi si Mobali. Oui, ezali topic moko o epesaka moi ba confusion mingi. Mais eloko sengeli toyi ba ezali etendenge papa alobi tango Nzambe asalaki Mobali na lobaka na repetaka na liste nyonso Dieu vit qu'ils bon. Dieu vit qu'ils bon. Première négation, Kaka, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire, premier problème, il y a Moutou. Où il y a Abanda qui résoudre et ça problème, il y a solitude. Il y a solitude. C'est-à-dire que vous allez Mokoyango Nzambe, où la salle qui biso a yébike Mobali pour atteindre l'objectif dans la vie, et c'est Azara na moitié. Donc moi si azali complément indispensable il y a Mobali
Alors, Ngaïna Lobakaming sur une relation basée plus sur respect mutuel que sur dominance. Oui, donc, il y a un respect mutuel entre moi et Mobali que dominance. Papa Alpha Lobaki, ce que vous avez une fixe, vous avez un malade collègue, vous avez un fixe mécanisme. Je pense que ce sont pas ces numéros fixes, donc on rappelle on a fixe encore. Ceux qui ont quoi Nazo Canadien. On a très bien, on a 505. Oui, le voilà ce qu'on a bien les problèmes. Alors, autorité, pour ça, on a le terme l'autorité de la femme. Alors, pour ça, on va tous un peu plus scientifique, tout le monde a que, c'est important, c'est à moi si, mais autorité de la femme, on peut par rapport à l'État, mais rôle et à moi si, la révélation en Zambé, à ma casse ou à quoi. Parce que ni tété, ni tété kokosa manaye ou akosa qui na nyoka Nzambe a démontré amour na été qui a tiré la biso mona naye. Donc ce qui te crée na plan to baka il y a révélation Nzambe mubimba ezali entre deux grandes dames Eza Ève na Marie. Désobéissance il y a Ève les sumu et côté na mokili na obéissance il y a Marie yes ay kobotama na zoki la théologie catholique mais na solo ba deux dames na ba joie rôle makasi na kata révélation. Alors mbala mingi totanga ka Bible partiellement tout ce monde kaka oyo il y a plutôt ba que Marie donc sauveur à botama à Marie et puis ce qui toke totangi na ba épître dans Galates chapitre 3 verset 28 pour les autres maintenant il n'y a ni homme ni femme pour le Moussa Zambé. Et puis ce qui créé to continuer au comment on a pour les autres que de même que moi si avec tiré na mupanzi ya mobali nsa masala qui était mobali abotama na nzela ya mwasi. Donc moi si azali très importante la révélation en Zambie. Moi si je peux azali maman il y a fait ça comme et ça na trois kambo o la minene o ça la ka o que sengeli so mérité place au il faut solo comme mami comme mami o maman comme il a vulnérable à cause de ma bota. Comment bota, c'est-à-dire qu'on dépense plus pour le visiter. Tout ça, et élever mon père, moi, mon habitude. C'est-à-dire que maman n'est pas très important. Ça ne veut pas dire que c'est important, c'est autorité d'accord Mobali parce que Mobali a allé monter de zone dans la vie moi a allé monter mais tout ça quand tout ça comment tout négliger arrête moi pas le Mobali fait on les choses que nous dit la besoin mon père nous a beaucoup de temps où avec la direction un bon leader avec bon maman on peut dire que c'est là qui bouille les autres salut l'hôpital pourtant comme de Bourgoto la bourse si vous n'avez pas de fille ce qui est exactement à autorité donc exactement complémentaire moi même bas tous allez créés par Nzambe, tous allez égaux mais différents. Mais dans ça, c'est la responsabilité. Mobali Azali Moutou y a très. Moussi Azali, le Kola Kolanda, direction Oyo Mobali Azopé ça. Alors, Basse Bazo comme une autorité, l'Ikola Mibali, et Zosa DT, et Zali Kouta Bible. Mais dans les gens-là, donc nous allons contre cette responsabilité à moitié la révélation en Zambie. Écoute, ce qui est aussi quand on a Zambie dans le Bango Ningara Yabana Kinshasa.
Nous avons un couple belé dans la bâti. Je me suis dit, même dans le récit, nous avons un couple dans la bâti. Par exemple, pour être Moïse, à Kolissa Manandako, il y a Pharaon, Zambé, ayokana bana basi kusolo mama ya Moïse, ayokana Mariam, ayokana mwana ya Pharaon, ayokana ya mwana ya Pharaon, à ce point que ba bomba teti mwana mwana akoli ya Pharaon. Mais à côté de maman, c'est important, même la bêtise, même la parole, mais et donc nous sommes en ezali à comme mutu. On est dans le coup là, usurpation, il y a place. Donc, usurpation, il y a rôle. Il y a un autre Zoloba qui est. Maman, bazan, badon, maman, bazan, importance, là, maman. Papa, bazan, un rôle, là, maman. Il y a église. Makam, on a côté à ton hôtel à Nassima. Mais, ndemi à Tolobi, moi, c'est très important. Mon père est très important. Mon père a sauté sa direction. Moi, si Azali pour aider Mouba Naba à atteindre mon objectif pour la famille. Et puis, ce qui est relation entre l'autorité et comme autoritarisme, il y a Mouba les appels mabé. Parce que n'a pas pour problème ce mot-là, Mouba a dominé, donc a mêlé moi aussi. Donc, moi aussi, a défacé complètement. Alors, on a Mouba les aux perdre. Aux autres personnes, parce que moi aussi, a zappé dans ma capacité. Avec la don, la skill, la talent. Par exemple, ceux qui parlent au lobby que non, mais mon salon Oyo, pour nous faire une couleur verte. Maman, ma vie, c'est nous, toute couleur verte. Mais c'est ceux qui ont encouragé le dialogue dans le quand on a la couleur verte, maman, on ne sait pas, on a fait que le salon, par exemple, les militaires, ceux qui ont couleur verte et que vous allez mouiller, mais votre couleur claire à ta peuple, papa, on va dire, permettez aux autorités, tout ce couleur intermédiaire. Donc, dialogue, ouana, et zapézate, qui n'est qu'à cette relation à l'Ibana, vous avez la guerre, il y a ma place. Vous jouez à Jacob et Sao. Donc, vous avez la harmonie, et tout en sachant que Moubali, Azad, contre la paix sa direction, moi aussi, Azad, on a peu besoin d'aider pour d'abord atteindre des objectifs. Dans le bon mot, Kabilo Bandeko. Voilà, passer Moba, je pense que Rokendete, Ozalawana, juste na ligne, tu as toujours la conférence. Na kanti passer Léon Kakouchi, en direct à Goloé, Ozako Kabisho Malam. 5 sur 5. 5 sur 5, mais passer Léon Okolobani, par rapport à ma point Oyo, passer Moba, Alekinayo, Bako souligner, Okolobani, na point wana. En même temps, tu as dit que ceux qui ont besoin d'intervention, bon, hésitez, bon, comme la mission numéro, soit pour bien la WhatsApp, le numéro est affiché à bas de l'écran. Malheureusement, quand il passe Léon Kakouji. Merci. Oebi, situation, Mathieu, na o etali moisi, ils ont un point doctrinaux, alors, et c'est yango na lobaki que ils ont une partie mususu, ils ont réservé et qui peut-être on va la développer les lotés. Par exemple, awa, na moni intervention, il y a pasteur, mais tout à Tangeli Bisso na Galates chapitre 3, et verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Christ, en Jésus-Christ. Alors, au moni verset Oyo, verset Imamala Likambo, peut-être pour y aborder un sujet peut-être Oyo ils a justifié par exemple pourquoi moi maman ebongi ateya maman ebongi asala bovona bonakati maman ebongi azala peut-être azana ministère ya autorité la plupart ezalaka étalé na verset Oyo et sans pour autant ce qui est mieux parce que nayoki pasteur Moba alobi tout ça kolobela sur la révélation ya bonzam ce qui toni totika la nakati ya bonzam verset o ezali vrai na point nini parce que dans les seigneurs ceux qui malobi dans les seigneurs elingi kolobate ke nakati ya ba fonction nakati ya misala biso nyonso en Christ ozala mwana mobali ozala mwana mwasi tobenga maka église tobenga ka la femme de Jésus tobenga makabasi ya Jésus aussi longtemps toza banani toza mibali
omoni mais soki totali na kibomoto na biso ke toza mibali soki Jésus ndenge toyebi pe ke aza mobali tokoki koloba nini soki tolobi ke biso pe tokobala tokei nango nzoto tolobi ke tokobala Jésus tokomi banani te mibali na mibali babala tokomi ke mibali na mibali babala na te donc Jésus bongi abala pe mibali ozo wana eza d'une façon physique ndenge mokile koki ko comprendre par rapport na verset oyo tomemango d'une façon spirituelle na niveau ya révélation pona ko sonde ba écriture esprit ya Nzambe message nini eza caché wana nde à partir ya ba verset oyo yango wana eboti ba doctrine ebele omoni ba doctrine botami ezali ba verset sur la femme même sur l'homme ebongi ezala décortiqué donc na intervention na ngai na koloba kaka epa ya pasteur moba waza kolana ngai ke tokozala pe na temps mosusu tokodécortiqué seulement verset oyo Galate chapitre 3 verset 28 on a outi kotanga awa. Est-ce que c'est sur le plan spirituel bazali kolobela makambo oyo? Est-ce que c'est sur la terre bazali kolobela makambo oyo? Est-ce que c'est dans le ciel que bazali kolobela makambo oyo? Est-ce que Paul azali kolobela makambo oyo na niveau ya likolo? Parce que na likolo ekozala mwasi akozala te, mobali akozala te, tokozala de même. Mais awa na se ya mabele mwasi azali, mobali azali, pe ba rôle eza différent. Et je ne pense pas que même dans le ciel, ton rôle est différent. Peut-être, bisognon sur ton semblable. C'est ce qu'elle déclare la Bible. Ton semblable. Alors, on a dit qu'on touchait verset OET, on a l'élo, parce que on a s'appuyer seulement na autorité, parce que l'élo, que c'est comme si moi, si, azali cause. Azali cause ya makambo nyonso eza kosalema awa. Mais ce que j'ai beaucoup aimé pasteur auti koloba ke Nzambe asala ka couple na ba o na basi asala ki ba couple na ba mama ebele même pona kozwa Moïse akota na ndako ya Pharaon c'est pas toujours par la femme. Même coopération mususu tokoki kobakisa tango aza kosolola na Rebecca entre Jacob na Esaü. Ozomona akei même tant azakoloba na Marie akeneke pa Joseph pe akei malamoko epa ya Marie abandi ko s'adresser nini ko salema na mikolo ezakoya ozomona mais tozomona toujours que mibali bazotika na moi retard moko peut-être ya message wana tango yango raison pour laquelle nalobaki ke ebongi to banda nano na makambo ya mwasi toyeba Nzambe tango na utangi na verset na chapitre 3 na verset 15 ozomona verset 15 eza kopesa mwasi bokonzi likolo ya nyoka mais verset 16 ezali sikoyo Nzambe azali kopesa siko punition ya mwasi sans pour autant apesa ordre pa ya Satan a touché mwasi. Avant, après ça y est punition, à sécuriser déjà. À sécuriser, après s'il y a une provision, on est qu'on sécuriser. Provision est que postérité, oh y a moi si. Postérité à moi si, et qu'on écrase mouti à serpent. Mais ce qui est dans le livre, il y a Apocalypse, dans le chapitre 12. Papa Alpha Mouké. Oui, Apocalypse chapitre 12, dans la Bible, pasteur, Apocalypse chapitre 12, na bandi na verset 1, naza kotanga pe na za Biblia, la nanga ika papa Alpha. Ok, tozola ndayo ndeko. Un grand signe parit dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parit encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Papa Alpha, ce qui te quitte dans ce wana, ozomona bazakolo wake
basigne oyo eza ko apparaître na likolo. Batango ebele tozalaka na problème ya ko interpréter ba écriture. Pourquoi? Parce que tozoyeba te makambo ezoleka wapi. Est-ce que makambo ezoleka na mabele to ezoleka na likolo? Oki Bible eza ko préciser que basigne oyo nyonso eza komonana na likolo. Mwasi oyo azingami na moi. Yeba ke soki mwasi azingami aza na kati ya moi. S'il vous plaît, na kati ya sanza te na kati ya moi. Mais na kati ya moi mwasi oyo aza na couronne ya 12 étoiles. Donc oyo ezali symbole ya postérité na ye. Et puis na makolo na ye balobi ete azali na sanza. Donc epai ya mwasi oyo butu moi ekozalaka te parce qu'aza toujours éclairé. Na kotambola na ye mais azalaki na douleur ya enfantement. Donc pasi ya kobota parce que mwana oyo akobotama ye wana bazali kopesa biso na Genèse chapitre 3 na verset 15. Esika tooti kotanga que postérité ya mwasi ekoécraser mutu ya serpent. Directement soko kiti na se okomona que nyoka aye ko comprendre. Aye ko comprendre que mwasi azali na alobi na verset 7. La 16, il a dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et enfanteras avec douleur. Et le désir de se prosterner vers toi. Voilà la 16. Tozali na Apocalypse chapitre 12. Apocalypse 12. Verset 7. 7 na 8. Apocalypse 12, na verset 7. Ok. Verset 7, guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent 8 ans, mais ne furent pas leurs plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Voilà. Alors, continuez. Continuez dans 9. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Voilà. On comprend de sikoyo ke scène oyo tozo kolobela awa ebanaki na likolo. Bitumba ya mwasi ese longamaki na likolo. Après kolongama na likolo na otolobi spirituellement mwasi basi bapesaki depuis prophétie ebimaki na Genèse chapitre 3 na verset 15. Prophétie elobi ke mwasi postérité ya mwasi ekoécraser mutu ya nyoka. Et puis makambo wana tomoni bitumba monene eleki na likolo balobi dans le ciel non sur la terre. Bible est claire. Bitumba eleki ya makasi na kati ya bitumba oyo eleki ya makasi balobi ke Mikael na ngambo mosusu Satan na ba dragon na ba ange na ye, mais Mikael alongi. Batango ebele image ya Mikael eza image ya Jésus-Christ. Mikael a représentaka eza image ya Christ. Et puis balobi ke lokola balongi bango ba précipité bango awa na se. Alors na se esika ba précipité bango yango na lobaki ke image mwasi bapesaki eloko nini lelo soki toza na kati ya mangomba nalingi nalobela nano pouvoir ya mwasi envers église te envers mobali te mais vis-à-vis na Satan nde eloko ya liboso vis-à-vis na Satan mwasi aza na autorité pouvoir nini liboso ya Satan ozomona parce que mwasi oyo balobi ke basi ba enveloppaki na soleil. Je pense bien que ndenge ba mama bazali soki mama azali ya so mama mo Kristo mama oyo Kristo azali na centre ya vie na ye na kalisi mama oyo azali nde moto ezali kopela mama oyo azali nde mwinda oyo ezali kotambola mama oyo azali porteur ya ba fruit oyo eza komema na entraille na ye ezali ba fruit moko ya bénédiction. Parce que balobi ke tomoni mwasi oyo azalaki na couronne ya 12 étoiles na mutu na ye.
et bamaki ko symboliser postérité oyo balobela ki biso na Genèse na chapitre 3 wana verset 15. Alors postérité na kati ya moko toyebi ete Christ auti na kati ya 12 tribus d'Israël na libota ya Juda. Alors moko na kati na bango nde akoya ko écraser mutu ya serpent. Mais pour monique moi si donc maman ndenge azali nayebi te na moment naza koloba soki ba maman baza kolanda ngai parce que maman bazali na pere bazali kolanda yo ba maman baza kolo masolo na Nzambe. Nzambe asololaka na ba maman très bien. Et puis ntango asololaka na bango ba papa bazalaka te mingi na bata ebele totala na ta ya Rebeka ntango Nzambe aza kosola Rebeka. Mais tango Nzambe aza kosolola na ye moko mwasi ya liboso oyo akelaki mobali aza ya kolala pongi basi balalisi pongi mais masolo eza koleka entre Nzambe na mwasi. Donc nalingi koloba ke bamama bazali na valeur ya makasi mais valeur wana baza na rôle moko ezali très important ya kojouer oyo Nzambe apesa bango afin que tout détruire yango te na manque à connaissance. Voilà l'intervention là jusque-là. Ce qui question ezali to continuer les sous. Oui, je pense que passer un sujet oyo ezali bena profond to koyeba ko continuer yango jusqu'à semaine prochaine to koyeba kotika antenne pa bandeko o wapi bakoyi ko pesa moi intervention na bango parce que tolingi bat nyonso ba participer na éviter ceux qui passer moba ozali toujours na ligne. Alors passer moba je pense que passer moba à Katani azali na biso na ligne te passer Léon to koyeba ko chayo pause momuke comme ça to tika ligne libre pa bandeko o bakoyi ko ça l'intervention na bango bongo tozongela comme yozali invité spécial na biso na sujet o to bengi l'autorité de la femme na moni comment ozali ko manyola yango ozali ko pesa organigramme na ngo to ke nango malembe ya mboteke to koma l'autorité na niveau église l'autorité na niveau ndaku l'autorité na niveau ya communauté na société lolenge nini autorité ya moi citoyen ya femme ezali important katikati na bo Nzambe. Voilà passer to koyeba ko chalo yembo toyeba ko pesa yo mota o mala mai sima to koyeba ko zongela yo na kanti ozali na biso d'accord 5 sur 5. Voilà to koyeba ko joindre comme susu abengi biso awa. Allô? Sima to koyeba ko zongela yo. Allô? Oui, Deko tozwi yo soki okokiko kata retour na yo olanda biso na appareil ozo bengela bongo tokoyeba koko malamu. Oui, allô, papa Oui. Alpha. Allô, passez Moba, oui. Oui, merci. Tozolanda na bokebi pe nzamba zolokumu ndenge papa pasteur LK azali ko manyola makambo oyo. Donc nyoso tozosala ezali kaka pona ko s'édifier. Donc biso tozala ba sene nzambe bana na nzambe ba Kristu tozosala po ete tokola na connaissance na biso pe esunga biso na to servir nzambe malamu. Oui, na sepeli ndenge papa LK uti oloba makambo oyo l'homme du troisième ciel. Oui, makambo nzambe asololaki na mwana ya mwasi ntango alalisaki mobali biso ti lelo toyeba yango butu te toyebi te bon ndenge asololaki na mwana ya mwasi et puis nazobeta seteminka na koloba sur importance ya bamama na kati ya révélation ya nzambe. Par exemple ata Abraham ntango azalaki na Sara okomona moto azopesa baligne claire mais azobeta na ombre eza Sara moto ayebisaki no zwa domestique na yo no obenga na ye no sala boye donc baligne claire euta pa mibale par moment tozala conflit toza na makambo beye na motu mais bato bamemaka makambo mingi na ekoma na application ezali basi yango balobake qui trouve une femme il trouve le bonheur, qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Ata soki toyei komona si tozongi na mari ntango bakende na noce ya Kana bato bafandaki wana autour ya noce bazokanzaki rencontre ezalaki bato na bato oke mari ayebaki ke nzambe azali na kati na bango lero amoni limite
Yabatu que masanga esili Marie Moutou ayebe que Nzambe a fait quelque chose. Mbalmi tu dans l'église, mbalmi tu za la kalem suzu kana rencontre ezalika na batu mais il faut mutwa za les ba maman baza na sens moko et qui ya ko percevoir magambo spirituel. Donc bazali très important na kati ya révélation en Nzambe mais yango ezo pesa bango te ke bakoma bakonzi ya ina ba papa pa na bandaku to na babisika msusu c'est-à-dire Nzambe oyo asaraki liboso mobali après osala mwasi lokola aide do ba ligne na soki au monde soki eza changé donc eza respecté te ndako ekoma na désordre. Donc Nzambe asali mobali à partir ya mabele ya matière première mais mwasi Nzambe osali à partir ya matière finie. Yango na mwasi azana valeur mingi, mwasi aza mwana suka Nzambe, mwasi azali na ndenge na ye oyo azali na yango pe na rôle na ye na kati ya musala ya Nzambe. Oui, donc vraiment très important toyeba makambo owana. Alors mais moi pas sous pesali au monde christianisme tout ça na héritage tozui na trois grandes civilisations. Donc et ça la civilisation allô. Oui, tozolanda yo passer moi ba tozolanda yo moklimnyo tozolanda yo et puis passer là yo aza toujours na conférence azolanda yo na bande ko baza yike bazolanda yo na ligne toujours balobomboka yo. En tout cas merci Mingalo oui religion chrétienne et héritage et où il y a trois grandes civilisations et c'est la civilisation grecque la civilisation grecque surtout dans la philosophie de bango basé qui vraiment qu'on tient place moko importante te na mwasi bazo zo mwasi toujours le roi séductrice yé mutako sa watu kwa kwea na masumu après surtout zo civilisation romaine ba romain papa azaki na place belé na famille ba notion ya pater familias le père de la famille donc ça a trop autoritaire. Alors à part Rome donc ils ont ce tradition juive ba juive fait na tradition de bango moi si azaki lokola moto il y a second degré donc ba grec ba romain na ba juif ba au berceau du christianisme ba influença mingi église de façon que rôle il y a basi et zonganeti mwazima. Alors ce qui peut toyer Kolanda au cours de l'histoire de l'église comme église et église catholique ba prêtre ba sango ba zeko balate donc bazo balate bango pe ba yebaki mwasi mingi penzate ba yebi mwasi kaka lokola ndeko mwasi ben ndeko lokola mama yango bazaki na estimation makati te ya mwasi et puis baso ba mwasi mingi kaka tango zokene na confession na tubela tango zokene ba faiblesse na ye o mibali bakendaka rarement na ba confession na tango zoyoka ndenge yo basi bazokene na tubela pona kozongisa bondeko bango na Nzambe bango bazokalifika kaza vraiment être faible aza c'est parce que ba yebaki mwasi te mais na ba protestant tango obali ozana mama tango oboti bana mwasi na mobali bana basi na mibali ozo kolisa bango ozo mona non baza différent mais bazali na ba capacité on néglige musuke kapoza musuke poza mobali donc yango wana tango oyo ba protestant pourquoi bazo express babala ba moto bazo kolisa bana ensemble yango wana l'église protestante ba koma ko tolérer basi bate ya tout ça parce que bazo mona que ba différence des apenza mingité. Alors surtout que par exemple la culture na biso au moni toza na ba culture oyo basu balobaka ezali patriarcat na matriarcat boye bake na ba culture za matriarcat normalement basi ba toza la position d'autorité et ça voilà basi ba za la position d'autorité et puis toza na ba mboka mususu ezali na basi oyo ba mfumunketo donc mfumu ya mwasi ezali na ba culture so mais okomona na ba culture oyo bikolo oyo mwasi azara position makasite omona pe ba sepsa différence ora mingi. Alors eloko na ngelo ba ezali boy na kati na église na kati na musala ya Nzambe
nzambe oyo abengaka biso po tosalela ye azobenga biso ndenge tozali aza capable ya koutiliser biso. Moi je ne crois pas que nzambe aza na message na ye alingi apesa yo mais par alute na kosalela ye wana te po aza mwasi nono lukaka mobali mpona komisa message te tozali ba instrument na maboko ya nzambe ye atondisaka biso ye akokisaka biso. Alors na église oyo nasalaki na mboko pendant 8 ans église méthodiste liboso bazalaki koordonne basi te bazalaki koordonne kaka mibali mais jour mosusu John Wesley alobi akendeki na rencontre moko boye ayuki mwasi azoteya alobi ayuki teya na ndenge koti alobi non ça ne pouvait venir que de Dieu. Oyo en tout cas alobi na bakolaborateur prouver na keuti epa na nzambe te po toboya kokomisa bango bapaster kaka po na bazali basi. Alors tokozonga boye omoni papa nzambe aza elongo na biso. Amen. Ba église siko toza nango eza na ba pourcentage ya église mosusu bazoautorize basi bakoma bapasteur mosusu ezali nanu kaka kodute mais eloko esengi kosala ezali kotuna nzambe po totangaka na ancien testament place moko boye na mobeko ya Moïse balobaki non bana basi jamais bakoki kozwa héritage il faut héritage ya bapapa bapesaka bana mibali mais papa moko azalaki na bana mobali te ntango akufi bazwa héritage alingi apesa frère na ye. Alors bana basi bakei epai ya Moïse balobi papa na biso azali motu malamu seule chose oyo bosalaka héritage na ye elongwa epai na biso kende pa mosusu kaka po toza basi balobi Moïse abondelaki mpe atuni nzambe ayeko revoir loi wana en faveur ya bana ya basi c'est-à-dire azwi héritage ya biso bana basi biso mpe église ya lelo so toza na badoute tokende na badiscussion ya baémotion te totala baculture te nazozonga nalobi ke base ya christianisme baromain bagrec na bajuif bazalaki favorable mingi te na basi du comme na kati ya bamboka na so tokoki kopengle mpe mikolo mosusu baza favorable mingi te na basi bakolo mosusu favorable na basi. Donc yango wana soki toza na badoute totuna nzambe alakisa biso parce que révélation ya nzambe eza perpétuelle. Canon ya Bible esekangamaki donc c'est-à-dire balivre ya Bible esi bakanga yango le canon a déjà été fermé mais nzambe aza na biso elongo na basituation na batemps na bani esengeli kotuna volonté na ye maloba mboka bino. Merci passer Mboba pour na éclaircissement aussi kopesa na biso encore na lolenge oliko kolimbola na manso oyo. Alors tomoni ndeko mususu aza ko insister ko benga ndeko Simon Makungu. Je sais pas ce qui passer là ko autoriser to benga ndeko oyo yambo tozong salaye parce que to aliko kima Simon na tango déjà wa to kolekana ko ba ko kotsa ndeko Makungu encore na conférence oyo juste après sa point de vue nae bongo to ko ba ko continuer encore na sujet ou bien ko ba ko silisa pour un sujet ezali mulai tokoeba ko leka na nzela ya ndeko Makungu un instant tomeka ko chandeko Aline toujours téléphone ezali ko benga. Je pense que bandeko no subana biso ligne bazolanda to pesa bandeko baso moto ba connecter na radio télévision comme Christo Mbote bo partager toujours émission ndeko na biso azo ya téléphone te assistant qui un peu trop. Voilà, je pense que Ndeko Azali ko joa téléphone na été toko zongela passer Léo encore comme ça tu vas boucler mission la biso pour le temps tu dépasser déjà 1 heure du temps pour la Ndeko vos en ligne ceux qui vos en réaction beaucoup qui toujours ko benga biso to pesa Ndeko wala nda biso à partir Angola mote mingi na Ndeko banso va connecter à partir France pourquoi pas na Canada mote mingi tokozonga pa ya passer Léon. Voilà. Alors passer Léon Kakuji. Allô. Oui, je pense que tozong si antenne omokayo so ko sala ba conclusion bongo tokoe ba ko clore émission na biso ndeko Simon un système mingi mais toujours être la ligne. Je pense que moi pêchement
toujours si malobopa yo o meka opé classement par rapport à point de vue à passer moba lelo ezaki seulement introduction ya sujet oyo autorité de la femme nenge invité spécial ameki koyeba kocha yango en ordre autorité nini oyo moi si azalaki nango face ya Satan aussi yango tozong se malobopa na yo par rapport ya réaction ya passer moba soki okoiko pesa peu éclaircissement bongo to kende ko succès émission na biso. Je pense que Ndeko Makungu Azan Aline, Passer Léon, s'il te plaît, sorte Koko Yamandeko d'abord. Ok. Allô Ndeko. Shalom bien-aimé. Oui Ndeko, Ozali en direct en conférence même, il y a radio-télévision Congo Christo, Nazali ko mettre au courant que Ozali na contact na bandeko banso balanda biso 4 na radio télévision Congo Christo et peu partout mais na ligne Ozali en conférence na ndeko Passer Léon Kakuji l'homme du 3e ciel au wapi azali basé na mboka na Golway o azali responsable église la restauration to peche maloba mboka ndeko Simon Makungu. Shalom shalom bien-aimé nalandi Pasteur Léon Kakuji na Bokebi nyonso. OK. Nalandi l'ancien Moba na Bokebi nyonso na linalo moka ke Nzambe apambola émission za kitoko mingi apambola na ndeko. Amen. Je crois que toko sur lango peut-être la deuxième partie ngamoni ndeko Léon zako déshabiller ngando donc tozonga susu mito yeba moi si rôle na kati na ecclesia autorité na ye na kati na ecclesia et puis na vie sociale namoni ke toko mi presque na suka na bengi na retard. Peut-être na émission oyoyande tokosola mingi wana mokonzi apambola bino apambola na ndeko vraiment lokumu ezonga na maboko na nkolo topesi yo pe eyenga malamu bongo tokozongela invité spécial na biso ndeko Passer Léon Kakuji malobomboka yo. Amen. Merci mingi napesi bien-aimé na biso Simon Mbote esika ya zali ayoki yo. Merci mingi. Merci mingi. Donc nayebi ke otuni ngai motuna na point de vue ya Pasteur Moba na répondaki na tout oeleki ke na ko aborder aspect ya mwasi na kati église lelo te lelo na ko aborder yango te ngai nazali ko aborder lelo na introduction na ngai pouvoir ya mwasi likolo ya Satan tout d'abord. Yango monike ngai verset oyo eza ya appui po na ngai ezali Genèse chapitre 3 verset 15. Yango nazali ko décortiquer et puis nakei ko balisa yango na livre ya Apocalypse na chapitre 12 verset 1 à 3. Okomona mwasi wana. Alors prochainement nde na kokota penza na profondeur tolobela sur le plan physique, sur le plan spirituel et sur la révélation du Seigneur, rôle ya mwasi, to pouvoir ya mwasi, tout d'abord vis-à-vis na Satan. Parce que likambo ya munene ezali awa, ezali likambo nano ya mwasi na mobali pouvoir na kati église, barole na bangote. Mutu oya eko koti sa désordre na kati, tozolanda maladi, tozolanda source. Na lobike, avant d'aborder quoi que ce soit, et bongi toye ba source. Alors source awa ezali Satan. Satan azali source ya makambo oyo, toza kosolola lelo. Oyo koti si mobulu. Mais soki Satan alesaka mwasi mbuma te, nde lelo tovandi awa te, tolobela sujet oyo. Tokokaki kolobela yango ata mukolo moko te parce que tango mwasi na mobali bazalaki na kati ya jardin bango bazalaki na kimia sans problème. Mais ngai naza ko aborder premièrement parce que yango nde za ba cause na biso lelo. Cause ezali penza côté ya mwasi na église te kosala bomona bo. Cause ezali nani akoti na kati ya mwasi. Et puis nini elekaki na kati ya mwasi pour mwasi akoma boye et puis tokomi awa lelo esika tokomi lelo tokomi ndenge nini. C'est ça le problème. Donc kene koluka
source ya malade toluka te makambo oyo mosusu oyo tokoki koregle soki toyebi source na yango tocomprendre yango mpona koamene solution ekozala facile ezala très très facile parce que bacoutume na baculture ya bato par rapport na pensée ya nzambe ekoki kozala compare te. Jésus Christ ye moko aza koloba ke bozali korejete parole ya nzambe au profit ya baculture ya bacoutume na batradition na bino. Donc na koaborde problème ya culture ya batradition te parce que tolingi kotraite awa la parole de Dieu, la révélation de Dieu, la pensée de Dieu à ce qui concerne la femme. Premièrement, na image nangai, nazali konetaye la femme vis-à-vis na surpas. Et puis, Zambe la pembeni, moi si la pembeni, nyoka la pembeni, que dit l'Éternel Dieu à propos, il y a moi si, et puis na Satan. Voilà na niveau ya introduction, nanga ya mukolo ya lelo. Yango na lingaki koloba yango na baki ke soki ba mama ba ebele baza na ligne ekozala très bénéfique pour la tina na bango pour na koyeba parce que la batango ebele tango tolobelaka mwasi yango passer auti kolobela awa tolobelaka d'une façon ya être moko azali faible omoni awa na komi nano na organisation ya église te na komi nano na yandaku te mais na komi toza nano na dégâts oye salami entre moi si na Satan. Voilà un peu Papa Alpha. Merci, Pasteur Léon Kakouji. Je pense que Nenge Ozukoni Maniola, si j'ai osé vraiment Modindo, plus profond encore, Tokoeba ko continue ngo, mais cause attente, et télévision za Rangonga, Bongo Tokoeba ko Kendeko Sugisa et Mission Nabison Mkolelo, kasi Tokoeba ko continue encore dimanche prochain, Tobi Oezali, en direct à Radio Télévision Congo Christo, na émission Tobengi. Libre antenne, tout sur la bonzambe, na sujet au tout cela l'autorité de la femme. Voilà, passer là yo, to éviter ce qu'on a mon mot à repasser la bandeko, to communiquer repasser la bandeko, to église les arbres, basrisa les arbres, puis yamboto les kanakoe bako sukisa, émission na biso, nam konalelo. Mbote na pesika et pas maman Hortense, nzamba pambo la ville. Merci, monsieur de Pessi Mbote, pas maman Tété. Na bandiminya la restauration la Golway. Merci Ming. La kanti bandeko mingi basi ko pesa ko tinda ba message a to ko mona bazala posa ba mona passer Léon mais ça dit attend dit par rapport à distance aussi yango moyo tozo sala na seke ya technologie to meka kolanda mais prochaine fois to ko ba organiser ba émission passer moba na plateau passer Léon na plateau to ko ba décortiquer ba sujet mingi po ba ko pesa na biso ko maniola ba sujet mingi o wa ba na nzambe bazé ko comprendre mais lelo ezaki sujet to bengi l'autorité de la femme et ça juste introduction oyo basal na kolo basili ko pesa na classement je pense bo moni lo lenga nini basal na kolo oyo bazali na lipa bazali ko eba ko sosolisa biso mais pourquoi pas yeso za musal na kolo to pesi sujet o ko ipe ko zala moko ya invité spécial na biso pour ba na nzambe ba ko profiter na connaissance oyo o zali na ngo nzambe atie kat na yo na ngo voilà émission oyo pesa za libre antenne pesa kana biso banso ba na nzambe ba sal na nkolo o wapi bazali na connaissance mingi ya koyeba koleka to kopesa mais to bosanité radio télévision comme mokiso azali ko préparer porte ouverte ya radio télévision comme mokiso to koyeba kopesa na bino ba date no longi ni koyeba koleka mais to pesi matondo pe merci na passer Léon o wapi ala ko pesa biso tanaye pona kozala invité spécial na mokolo na lelo pel susu na passer moba vraiment nzambe ale kana koyeba opambola yo pona koyeba kopesa tana na mkolelo pourquoi pas na bandeko baso bazali na line et bele to ekomona na Allemagne Angola même na Congo bandeko nyonso bazala bisaline et pourquoi pas bandeko balanda biso na orao na page 89 nzambe asila kozala na bino na ebele oyo bozali ko landa na biso bongo émission na biso oyo kozala diffusée encore demain matin na chaîne na biso ya radio télévision comme Christo pe na chaîne na biso ya orao na bandeko banso o bazali na ba box orao na page 89 je pense que bazali ko landa biso voilà to koyeba ko kata na passer Léon pour na toyeba ko continuer comment to ko succès émission na biso passer Léon ya mboya ko kata to peut soko zani loba suka na pesi mbote lisusu na papa Alpha nzamba pambola yo
ndenge lobiana mosali na nkolo biso to pesa na mbote ndenge oleki na koyeba kopambola bana nzambe nyonso na oyo ozalaki kolimbola autorité ya mwasi liboso na satana kasi je pense que dimanche prochain to koyeba continuer yango tito kokoma en autorité ya mwasi par rapport à l'église, par rapport à foyer, par rapport à la communauté. Voyez bandeko chaque dimanche de 21h bozangate bole kana koyeba ko brancher 4 na radio télévision comme Christo parce que le nzambe ale kana koyeba ko pambola yo. Amen. Amen. Voilà, merci bien aimé dans le Seigneur. Wana ezalaki pasteur Léon Kakuji o wapi a zalaki na biso en direct ya radio télévision comme Christo na mboka na Goloway. Nango biso tozali bande ko na bino radio télévision comme Christo o wapi tozali ko manolato ko pesa na bino pa stratégie ni auto ko iko potolobaka évangile super média ezali bongo professionnel biso 4 na radio télévision comme Christo kas bande ko o wapi bozali na posa na biso bo hésiter studio na biso ezali wana boko koya ko sala émission na bino studio na biso et pourquoi pas ba conférence na bino to ko siko couvrir yango maso na ndengi ya bo lamu to pesi mbote bande ko baso o bazalaki na biso elongo bozali mingi mo ko tanga ba kombote pourquoi pas na mama na biso kakina lutumba o wapi azali propriétaire ya service traiteur auto bengi la grâce. Voilà te pesi mbote na passer moba te pesi mbote pa ya mama na biso Emen Kondo pa ya pasteur Dudumbala et pa ya mama na biso Noël Tuzolana pa ya ndeko na biso bozali un peu mingi mo ko tanga ba kombo ezalité nzambe ale kana ko ba pombola bino bo partager mission oyo encore prochaine fois to koyeba ko continuer na sujet oyo moi to pesa na bino sujet oyo ko yamba la simezate parce que sujet oyo ezali elengi mingi par rapport à bandeko ndengi ba me ko pesa ba réaction na bango to koyeba ko continuer sujet oyo po ezali vraiment modindo to moni maloba kitoko o wapi passer Léon Kakuji azali ko manyola katikati na biso. Bongo sans plus tarder lobby lundi tozali na mission o wapi le 4 no sika bosi la koyeba ko se connecter toujours na radio télévision comme Christo tozali ko tombola bino suka ya mobu malamu bo passer ba bonne malamu ba Christmas malamu nzambe ale kana koyeba ko pambola ba auditeurs nyonso ya radio télévision comme Christo pona biso tozali ko kende ko susa na mission mais yambo susa mission to koyeba ko tia loyembo wapi o to koyeba ko kabwana ngo bongo to kozonga bino susu pona koyeba ko clôturer et mission na biso. Voilà. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, je pense que depuis que Pentel Yesu, voilà ezalaki radio télévision comme Christo émission tangi monoko bande kotika nzambe aleka na koyeba ko pambola bino bongo tokutia na bino ndeko Marcel. Oui, semaine prochaine et kozala kaka sujet oyo parce que sujet ezali vraiment mulayi to moni lo lenge nini l'homme du troisième ciel passer Léon Kakuji azali bongo koyeba ko manula sujet oyo eza sujet mo profond eza très important ya koyeba autorité de la femme 4 na communauté 4 na bonzambe 4 na société 4 na ndako 4 na esika to zali ko vanda bongo semaine prochaine to kozala na même sujet oyo toujours soki nzambe apesi biso encore souffle tokoyeba kokonde sujet oyo bongo tokoyeba pe konvite yo évangile Marcel pourquoi pas kozala invité spécial un jour 4 na plateau na biso mpona koyeba kopase na yo et mission topesi bandeko na biso ya school fef mpoto mote mpe nzambe aleka na koyeba kopambola bino bandeko bozali epe mingi moya kotanga bino banso ezali te kasi tika nzambe azala elongo na bino banso oyo wapi bozali kopesa confiance na sino biso radio télévision Congo Mo Christo. Voilà mingi ya koloba so ezalaki te lobi tozali mokona lundi bemission na biso oyo eleka 4 na esika à partir ya 18h tu as la mission tu peux passer un mot bambote mingi la disponibilité na ye azali ko pesa toujours na émission na biso to solongo na bonzambe pourquoi pas molonga ni na ye mama Irene ba nzuzi to pesa bango mbote mingi sika bazali kolo asela koyeba kozana bango pe lisusu mama tete o wapi azali molonga ni ya papa na biso Léon Kakuji l'homme du troisième ciel o wapi azalaki invité spécial na biso to pesi basali na nkolo banso na mboka Iran mbote
pourquoi pas ba sal na kol o bazalaki na biso en direct mbote mingi na bango banso nzambe aleka na koyeba ko pambola bango to pesi Rushama la charmante nzambe aleka na koyeba ko pambola e pasteur Florence Mposu nzambe aleka na koyeba ko pambola e mama na biso Nadine Ayoga nzamba pambo bandeko bozali mingi moya kotanga ba kombo nyonso ezali te bongo to zala toujours connecté scotché na radio télévision Congo Mo Christo nzambe akoleka na koyeba kozala elongo na biso soki bozana ba sujet bo hésiter te botindela biso to koyeba ko décortiquer na émission na biso to bengi libre antenne ezali émission o wapi to pesaka ba différents thèmes soki ozana crédité to lo barato ozana Indonésie atoza wapi tindela biso numéro to koleka na koyeba ko benga yo ou encore ko contacter biso na WhatsApp to yebisa na bino que semaine prochaine to zana invité spécial msusu o bazana même sujet à partir Afrique du Sud pe na Congo to kozana bango en ligne bakoyeba ko décortiquer na biso ensemble na même sujet oyo voilà tozali ko joie ba correspondance mingi un peu partout toyeba ko zo bandeko oyo bazali na connaissance ya koyeba ko kabula ba connaissance na bango na bana nzambe nyonso o bazali ko landa biso yango oyo ezali rôle na biso ya radio télévision Congo Mo Christo ya koyeba ko sélectionner ba serviteur o nzambe azali ko yeba ko saela na ngolu nyonso bazali na bwanya mingi na malwa nzambe o bazali na nyama ya mobimba ya kopesa na bana nkolo lokola pasteur Léo Kakuji o wapi asili koyeba ko manyola vraiment le lenge nini na ordre asili koyeba biso par rapport à sujet oyo yango to koyeba ko décortiquer na bino encore semaine prochaine mais to koyeba ko je la bino lisusu ba serviteur mususu en direct à Congo to na Afrique du Sud encore ba koyeba ko manyola biso ba différents sujets pour na koyeba ko pambola bino banana nzambe. Voilà, Oezaki domaine Nabiso, na radio télévision Congo Mo Christo, radio télévision Congo Mo Christo, ezali la scène chaîne Oyo ezali à gospel 4-4 d'Irlande, bongo tozali ko senga na bino, bole kanako eba ko chabiso 4-4 na ma bondeli, pona tozali na projet vraiment ya munene ya koyeba ko zal encore partout chaîne Nabiso c'est la rosa na visibilité partout pona koyeba ko kabula ma kamuna nzambe. Nango biso to ali bande ko na bino lobi bo sila kozala brancher encore pour na koyeba kolanda ba émission na biso oyo ya 4 sika oyo mais soki bozali na posa radio télévision Congo Mo Christo na ba événement ya bonzambe bo istete bo contacter biso to koyeba koya wana ko sala ba live streaming parce que to ali spécialisé nango na façon professionnelle to koyeba ko so la lolengani to le kaka juste koyeba ko sungana katikati na mosala oyo pour partout ba na nzambe basela koyeba ko landa oyo wapi ezali ya bonzambe. Parce que on appelle Nabino que to zalibongo en direct encore na Happy Box TV na page 27-17 bande ko banso France balon na biso to pesa nombote na chaîne na biso ya Happy Box TV wapi esika bozali ko landa biso pourquoi pas bande ko na biso rao pe to ko le bande ko so ko s'abonner encore na chaîne na biso ya YouTube Congo Mo Christo TV Congo Mo Christo TV kuna to na plus de 700 vidéos ya émission déjà o ezali en direct kuna kasi pourquoi pas boeba na koyeba ko s'abonner pour na koyeba ko joie ba émission la biso nyonso tant que tozali ko tcha ba émission ya sika en direct ou encore en rediffuser kuna na chaîne na biso à YouTube tozana plus de 700 vidéos j'ai dit plus de 700 vidéos tozali nango katikati na chaîne na biso ya YouTube Congo Mo Christo TV voilà minga globezate biso tozali kaka bande ko na bino o tozali ko produire l'excellence na bonzambe. Voilà mingi ya ko baxizalité nkolo aleka na ko ba ko pambola bino to pesine de ko love espérance luko mbote le kalo ko ba ko partager vidéo na kansi osela ko kota retard émission na biso comme na suka o to na sujet l'autorité de la femme tika nkolo biso aleka na ko ba ko zala bino soki nkolo zongité to mona na bino encore ko na lobby pona ko ba ko landa be émission na biso to bina tongo to zaka na émission to sala kanende ko igonkodia oyo wapi aleka ko monisa biso lenge to ko lamba makusa kasi tant to komaka na 15h to zaka na émission oyo to bengi temps de la récupération avec les serviteurs Rimba Osengo et pourquoi pas na ngonga il y a 18h to zaka na émission to bengi parole d'encouragement avec la puissante servante oyo wapi azemo longa nangai mama Hortense bongo simana yango to zaka na émission to bengi tangu ifuene l'évangéliste Maku oyo landaka ezalaka bongo sekele ya libala na couple Maku et Mama Jolie bongo lisusu na suka ya 1h du matin aux 0h so zaka na mission mususu o to bengi retour à la parole o epesa melaka epa ende ko na biso Simo Makungu voilà o ezali bénédiction 4-4 na radio télévision Congo Mo Christo
biso to bande ko na minto te ko sélectionner toujours ba émission pour na ko ba ko pesa na bino minga ko ba te tika nkolo asela ko ba ko za na bino bongo to bino bye bye.